Merci Nabino Balandi Océan du Congo, merci Nabino peuple congolais, Ingeta, de toujours te bisak bino, Lumbe, ne tombera pas. Félicitations à ba combattant nyonso obwe, Boutiaki Wera son, Lumbe musique ko beta tina 2120. Ne kulutu wayamba lobaka. Parce que mboka batu bazo kufa awa, ba musicien o ba yembela Kabila. Ba musicien o ba bina bazo yembela pouvoir ya occupation. Ba lembi ko distrait ba kinois, ba lingi susu, mabe mabanzembo na bango salité tonda ba sanité na kati pona koya ko ambureli susu. Bande ko na biso ya diaspora o bwe. Baza ko réfléchir ndenge nini ba ko buga pona ko libérer. Baza ko réfléchir, baza ko monter ba stratégie. Ndenge nini ba ko sangisa makanisi. Ba ko sangisa ba force. Ba sangisa ba idée ba moyen pour que non mboka oyo bolelo ezokene na kokufa ba wera sone bazwa ko distraire ba ona ba fali na ba conseil ezanga mutu na makolo o ezo profiter na bana mboka te ya wana lelo ezali lisusu esengo ya ngai na bino poto kuta ezali wa bino ndeko mwana résistant na kombo ya Bruno Mimbenga o boyebi je crois boyebi toza ko continuer toujours ko sensibiliser bandeko par rapport ya makambo ya francophonie tokolobela ngo pe awa et puis tokolobela makambo ya défense situation sécurité ya mboka na biso parce que na bisa bino na émission passée awa na Océan du Congo que non Jean-Pierre Bemba kosala lo mo te tokolobela makambo wana et puis tokosukisa par rapport ya makambo bandeko na biso bakufi na kale ndenge bomoni régime oyo boye izanga mawa bazokunda bato na basachet bazokunda bandeko na biso mopiko lokola bakongomani wana baza na droit ya kokunda dignement te au moment où inondation esalemi na kale Félix Tshisekedi aza kokena kobaladine kosillonne soki Félix azalaki vraiment na esprit ya bomoto keno na miyebi o nazali akoki meme koanile voyage wana parce que peuple na yo batu na yo ozo kamba bango inondation salemi na est ya mboka kuna côté ya Sud Kivu plus de 405 personnes bakufi na inondation porté disparu plus de 300 et puis bakete ça en cours Félix Abia wana mangulu moi banyangala kata wana le voyage est d'abord na kenela ba voyage sans pour autant se rendre compte que non batouana bakufi baza ba congolais mais na minoko bande kuna biso ya IDPS mbula ça catastrophe naturelle mbula président Kangambula est-ce que batou obo baza na mitou vraiment za ko sala bien est-ce que batou vraiment baza na mawa bande kuna nga est botala mutu oyo bo Félix botala bande kuna biso bakundi bango lokola na bien na termini lokola bambwa est-ce que na Équateur banzete sili na province orientale tozala banzete te pour que basa bande kuna biso temo cercueil ya mabaya bakunda bango na honneur mais Félix azo préféré bazui bande kuna biso batie bango na ba sachet balingi bango na bakati ba sac bazui bango batimoli libulu fausse commune bazo bwaka bango lokola tozana na période ya bitumba botala régime oyo boezanga mawa lokola baza batu oyo basila soni Vital Kamerhe wana memami délégation na kati ya délégation a plus de 10 ministres na Daniel Massaro na kati ya délégation ba ministre congolais bangwana pukutu bakeko lukaka masango comment est possible ata balobi batu obo maele na bango to ebite soki ba balola ya maele ya bomoto batia ba maele ya artificiel même état ba maele artificiel to mona ba robot ezo sala bobi ke boy kanginzela bona fungola eza quand même na mayele mais oya batu obo comment est-ce que gouvernement mobimba bazoka na koluka masango na mboka oyo eza pays moko à moitié désertique mais biso bokolo na même masango likolo ya ciment ekobima okolo na masango likolo ya béton ekobima mais ozomona batu oyo boye bango wana to ekoluka masango 4 ans mobimbeleki kaka boye Félix abaki na kobundisa bitumba ya mabele na su mabele pour que ba congolais balia mais depuis baye wana eloko moko te ni eloko moko te Kamerhe azuna neve na Daniel Massaro
asalaka mesure ameziraka molai ya badollar ye na mwana na ye wana bazotambolaka botala niveau bato oyo bazopiller l'état babimisi plus de 16 millions mokolo ya union sucré satanique diabolique na bango mpona kosepela mais mpona kozwa meme mbongo oyo bandeko na biso bakufi basalela bango bacercueil kuna mbongo eza te bofungola miso peuple congolais ntango tozolo barévolution il faut peuple congolais okoma peuple moko insoumis na babiloko ya boye popopo otiaki tembe mpona nini popopo zamba ezangi biloko te mai ezangi mbisi te kasi mpona nini tozali kolia te bongbongbongba popopo tozangi zamba te zamba tala banzete mai etondi mbisi ndeke na ndeke epesaka eloko oyo epesa na yango paipai epesaka ebotaka papai donc nzembo wana abe wana makamba ayemba mpona nini na Congo tozolia te mpo tozala bamiyibi lokola bafélix na bakamere boluka nzembo wana ya popopo okotanga mikanda ya nzambe mpona nini motema ya mutu malamu eyebanaka na elongi mpona nini popopo félix popopo mpona nini pepe azokufa nzala mpo motema na bino eza motema oyo etondisami na motema likundu motema ya satana. Est-ce que biso lelo vraiment toyi kokende koluka biloko na Zambie? Est-ce que biso lelo tokende kodwa plus de 10 ministres gouvernement mobimba à la quête ya masangu? Botala batu obo peuple congolais. Il faut avoir un peuple insoumis. Parce que ma injustice ya boto supporter ngo ti wapi. Félix nini epekisaki annulé voyage na ye ya kokende na Bujumbura. Nini epekisaki no batu nanga bakufi na zongi tomona président Afrique du Sud ko annulé voyage parce que pour ezaki kaka ya courant. Mais peuple quoi ça peuple moko ya manyaku ya ndenge wana ale boso continue kolanda batu wana. Yango na za ko insister peuple congolais, il faut révolution populaire salema. Parce que soki batu bona liro tozokende oh ba boy ko yoka volonté na bino peuple congolais. Telema bima bunda o sauver bomoi na yo o sauver pe mboka na yo. Parce que to continue ko banga batu obo jusqu'à quand? Botale lo obo ba dialogiste bandai ko kumisa. Mukwa tondolo, Félix boy, ba bengani na bango na présidence lokola ba mbwa. Ba journaliste bandai ko kumisa Félix Félix asali agence ya ba journaliste abengisi bana poto, ben compétent. Makamba pere luara banda ko ba non. Félix est lui-même incompétent en chef. Alors le compte sur ba incompétence comme ba dialogiste bandai ko kumisa Félix Tshisekedi bokende wapi? Bon continuer ka okumisa ba bengani na bango na présidence lokola ba mbwa sans même kopesa bango ba indemnité na bango ba frère ya sorti. Yango na so continuer ko sensibiliser bino peuple congolais. La peur doit quitter nos esprits. Il faut to bouda to affronter batu oyo parce que mboka na biso libération nango boz attendre ne loko moko te pas Félix Tshisekedi. Bo moni na ba image Tshisekedi attendre maintenant ko dénoncer makambo ya avion. Oh non, to sombi avion présidentiel. Nini boy, tangu to ko dénoncer avion wana Simon ya Lusolwa. Ancien Mobutiste pendant ko même avion présidentiel à Mobutu à l'époque. Ba organiser cartel ya ba mafia na bango. Mbongo ba bimisi soit disait que mbongo wana za via République lelo obo est-ce que bozo mona Félix ota mona avion wana. Yo na zo mbaka na Congo Airways. Chilombake na Bujumbura. Conseil à Félix alali na yepongi pa bige makambo mutu azolba o makambo moko zangatina un conseiller o aza censé akozala tango mokonzi na zoloba ubeso abosani me loko anini boy awa boy mais ba conseiller à Félix be compétent ba mwana balali pona komona niveau ya sabotage humiliation bazo continuer ko humilier mboka na biso na ministre mesalemi na Bujumbura Kagame afoke yango ayete oya William Ruto pe kuna ya Kenya abia Kindobis na weba maramwana te. Nyonso na pona nini? Parce que ces gens savent que non, au Congo, il n'y a pas d'homme d'État. Congo est dirigé na bâtiment boy. Oye boy, bazana pona mbongo so talisi ba ka mbongo boy, bazu mboka ba cédé. Lelo on est tozolo ba awa. Insécurité awa bona kwa mutu. Ya ngwane komi kwa muke na Kisasa. Nous devons nous réveiller ba Kongomani. To
botelema bozela te ke Chilombo akobisa bino ke non botelema bosauve mboka ndenge Muze alobaka yango. Félix aza na conscience wana te. Muze azalaka na conscience wana nda na peuple congolais botema bosima bingoma bosima pasola bobunda bato wana ba ekuti miel na Congo. Félix aza na conscience wana te. Biso moko bana Congo, biso moko ba Kinois bana changu totelema to sauve mboka parce que makambo na banaki na kwa mutu. Elongo na kwa mutu komi na maluku. Elongo na maluku ezoyaka muke tibo mona awa na kisasa babiloko na ndenge yokoma. Yango bomona ki bourgmestre ya commune ya Kisenso baki bosimba bambeli ba pau banini bo bunda pona mboka bino me bakangi bourgmestre wana so ba balongole musala bonaza na baketi na nazo sala to éviter. Donc question ya mboka na biso, question ya survie ya RDC na minute o eza ko bengana Tshisekedi, eza pe ko bengana batu o nyo so travailler pona ba occupa. Ça ti bota la réaction batu o bo. Félix parce que no batu wana bakwa opesa biso kimia ya Congo ko uta na mwana Congo. Classe politique congolaise oyobo, il mange avec Chilombo, ils sont avec les occupants, bakozalaka jamais na côté à peuple congolais. Tato ba makambo o batu miso bo sirika. Bino ba ne konanga diaspora. Bino bazo bunda kuna biso pe koto tozo bunda. To banda ikoloba makambo ya francophonie. J'ai la francophonie awa na Kisasa. Il faut ba manifestation le 16 ne tolobaki tozo tambola pona ko boycotter. Tenir la francophonie na mboka na biso parce que ba réseau za ebele. Mutu aza la tête de la francophonie za Louis Mushikiwabo. Louis Mushikiwabo wana bras droit ya Paul Kagame. Alors tant bazo ko organiser sommet wana eza pona ko se moquer na ba millions ya ba congolais ba kufi. Yango nazo bengisa bino le 16 mai. Biso a résultat kozana ba bala. Yo mutu nyoso za n'esprit que non mboka na biso. Il faut déjà to bana ko préparer ba jeune esprit à révolution. Ba jeune ba bana ko telema. Parce que na lire makambo so kendaka oyo boye. Na so bisabino ekozala trop tard. Bozo mona kuna seni. Bango moko seni tshilo mabengi OIF francophonie baya. Bango moko ka Félix aza na politique ya zunguluke. Koko sabatu ote francophonie nini ma audit ya sene ko sa matin parce que Louis Mushikiwabo azali munani rwandaise muto za ko coordonner makambo ya OIF mais bazo bosa ke bango moko babengaki batu wana tala boto ba tricherie boto mafia obo bato baza ko organiser bazo préparer pour na mboka na biso yango bazo tele mission mwana Congo telema silika zwakanda lokola mobali po bunda po lobeza la malamu. Tout le monde a battu belé ba fidèle de Castro na Kiban. Basimi Goïta âgé de 37 ans, ba Traoré na Burkina Faso. Révolution ça remis na Tunisie ah. Ba révolution exactement non to bundi bazo continuer ko bunda 10 jours là. Botaka na France ndé bato bazo bunda. Mais chez nous les Kinois sont distraits. Toza distrait ba Kinois to tellement. Botala bato oh depuis ba yelo koni ba sa de biso. Yelo ko mokote. Caméra bi on a kokisa dollar akokisa dollar na mécanisme nini économie na biso ça stable te akosala nini parce que batu wana mission na bango ezali ya koyiba mbongo ya leta na elisa bino ah bona zo kende ko citer muke kabuya Jean-Pierre Bemba lelo oboe akomi na eloko la baloza na mupepete qui va respecter on ne respecte plus Jean-Pierre Bemba vaut mieux kutu kozala Jean-Pierre Bemba zaki ava union sacrée akota kini na gouvernement te que Jean-Pierre Bemba oya lelo bana kuna ngai botala déclaration Jean-Pierre Bemba sali na Jeune Afrique makambo Jean-Pierre Bemba lobeza makambo biso tolobango banda kala Félix est incompétent régime est incompétent régime baba Volmutu Kabili Chibili mixé Jean-Pierre Bemba lobi aza agacé cela veut dire que non alembi bazo tia mal à l'aise na incompétence na désorganisation ya tourage ya Chilombo nanu bolelite bolela Jean-Pierre Bemba dit désorganisation na incompétence na moyibi eza pembe na Félix Tshisekedi makamwa n'est-ce pas que Jean-Marc Kabunda côté là akota on a pris ça ba Félix Tshisekedi aza mal entouré aza entouré na ba miyibi aza organisé te aza entouré na ba irresponsable aza entouré na ba obo baza maele te Jean-Marc Kabunda na point de presse na lobela makambo ala Jean-Pierre Bemba baki yango lelo
qu'est-ce qui s'est passé bandeko na ngai ba Kongomani? Ba Taliban, Jean-Pierre Bemba ya kosilisa bitumba. Pona ba makasa que Jean-Pierre Bemba kosilisa bitumba est. Ba moni o et comme ote Jean-Pierre Bemba comme comploter contre Félix Tshisekedi dans le coup d'état. Bon mana, bon ça na ba coup d'état, biso to sa kuna te, biso pour na biso non. Pepe Congo il faut to binga la bino. Le lo bandeko na biso IDP déjà ba komi ko ba Bemba a préparé coup d'état pour na Félix. A komi ko ma Félix moké. Programme nini o Bemba ye na ngo sur le plan de défense. Tomoni Chilombo, ba président ba mboka wana ba kendaki makambo ya CIRGL, ba kena ba ministre de la défense na bango. Mais Félix abeti Bemba 12 asundoli na Kisasa. Bozo comprendre donc nengeza na Bemba pa ko risquer prison hein. Donc kuna nengeza na mutu ya komi ko jouer malin à côté na ye. Bemba sana ba militaire na ye. Donc armée on a na déjà que non arrivé à Bemba désordre ko sala mais puis so Bemba sur couloir a ole capé mutu. Bande ko ngai Bemba ministre de la défense a bengi monsieur Philippe un conseiller israélite en matière de défense a bengi Joana. Il semble que monsieur Philippe on a israélite on a tant Chilombo na Kabila bazaka na FCC cash Kabila bengi sakaye a na Europe ndi tina kinga kati bakenda ko swana. Bemba pa bengi saki mutu wana mundele wana akoma na aéroport njili ale Niembes banyati kraka yo kuma va pa kwa yo nana bengo non te boy ale banyati na nuvanda wana ba meme direct na aner Bemba lokola ministre de la défense a bengi ba service ya ane habite mutu na mutu na pesa ki invitation aye parce que ote comment est-ce que ko kusama makambo sa pour ota Chilombo ayeba. Mais bazo bosa que chaque ministère est na autonomie nango. Et ça na plein pouvoir de s'organiser na ndenge nango. Pona bango balbite Bemba déjà comme ko comploter pona Félix Tshisekedi. Donc Bemba ndenge komi wana komi humilier ye. Un ministre balobi batali même état fonction au Bemba za nango te ministre de la défense. Alobi bo libérer mutu wana ba boy mutu wana beti 24 heures na loko ya ane. Bon mon ande niveau token. Ce peut botali na Marti Bemba ataka na abwa ko lata ilambo akoma fachi. Ataka chapeau na ba komi JPB Jean-Pierre Bemba Gombo. Mboso pe kuna na kwa na bien monjete na chapeau ya cowboy soki pe nini yana bosali no. Donc guerre za kuna. Donc pour vous dire que Bemba aza humilier baluba o ba ko humilier Bemba. Pona nini le koso ya mbongo. Pona nini Bemba le koso. Yango na zo bisa bino bandeko nanga makambo wana biso to kokota ngoti babomana basala na ba coup d'état baliana basani biso problème na biso zali peuple telema zwa conscience to biki ba difficulté zali meto bunda botala bandeko na biso ni bakundi bango. Chilombo qui pouvait croire que sous l'idée personne pouvait voir cette humiliation à nous trace. Makamu pero luara lobaka awabu Bemba za fa gâté. Bemba kosili sa bitumba STT yangwana bomoni Bemba pe ka mutu mama ela tangi alobite bino bolingi bosimbi sanga touche allez qui na Jeune Afrique ko bakeno désorganisation ça permet na Tshisekedi. Est-ce que avant Bemba kota na gouvernement ba de Félix asa compétent Bemba lobaka ngona ba TV qui monte que Félix akoki jamais ko travailler na Félix tant beaucoup na Wartelo na Belgique na beaucoup tu sais que non Félix est compétent ko travailler mais aujourd'hui yo comme ministre ya communication porte-parole et armée ou ministre il y a des faces pour tia bambongo bobunda ba 23 Bemba komi ono ba 23 akotaki kuna boto 3 vieux Rwanda so musala na les anini Félix asimbisio touche yango naza kotalisa bino bandeko na ngai vie eza pasi na Congo renouvellement classe politique au singa ba jeune biso to ça na énergie biso to ça na force parce que élection wana bozomona wana élection wana eza na makambo Kagame mutu asimbi fichier ya seni wana bozomona wana eloko malongo kobima kuna te bandeko na ngai soki biso moko bana mboka to bondi te botala même que no mboka o eza sérieux balakisi ba enseigner ba bimi po basa na marché bana bazoke na dissertation ba beti ba enseignant bespéter ba kangi bango ba kraka ba lalisi ba wana ba nini mais bana bazoke na usali examen d'état na munoko kaka budget mbongo nini est-ce que mboko eza normal botala niveau Félix ya éducation ya mboka na biso
yango nazosenga na bino bandeko na ngai bakombata barésistant bamama na ngai ya moto mojali ekipe pola te bapapa Nestor bosangana tokomi na angle ya village le 16 barésistant totambola mpona makambo ya francophonie et puis marche wana ekozala marche ya définition ekozala déjà avertissement oyo toza koavertir M. Tshisekedi na baalie na ye nyonso Kagame azosaka na biso parce que toza na bakambi oyo boye baza kotravaille mpona babokipa Antonio Guterres aye na Bujumbura nayebisa bino qu'arrivé Antonio Guterres na Bujumbura baye parce que baye kofinaliser mission ya occupation mission ya balkanisation mboka nata bakodéclarer etambala moko bakokota directement pays membre na EAC bakoreconnaître bango na oni mabele ya bakongomane ekoki kokabwana boye te il faut tobunda mpo tosauve liti ya Lumumba tosauve bamartir nyonso ya indépendance oyo bakufa ngai ndeko na bino Bruno Mimbenga résistant mobundeli ya mboka na soki awa lelo tozo continuer komobiliser bino bamama na biso boza na motema ya kosunga mpona Congo numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde boki kokomela biso isungi na bino apport na bino eza la bienvenue nga na bino tukutani na mikolo ezali koya matondo na mwana mboka ale bolozwa tozela bino ale bolozwa toyoka nini oyo bosolaki na bandeko na biso ya diaspora ingeta